n'a pas un succès, ma casse R9 l'imbattable, un succès angolais, bien précis, bien Chypre, bien Londres, bien. Nana tina musicien, nana mwana ya star, nana tina musicien, poto ya compassion, nana comme matana bino avion mon côté, ba infiltré, ba fantastique, nana tina yana bino poto na mwana niti ba sambu singai, na sepela te, on a songi, na sepela ata mukete. Ba mama oyo finga, c'est normal, il faut finga ba mama, ba ninga po finga mama na yo. Moutoko la prince na Jonathan ba finga ba maman ya baninga te pour ba enfant bien éduqué, enfant de la rue. Tu es habitué d'inciter les mamans des autres et les vagins des mamans des autres. Moi je ne suis pas là. Na osengo yaka ki chassa. So e chassa ba kango na aéroport papa. Ba facha na pouvoir te. Ba kango na aéroport. Ba lia yo. Continue peut-être ça. O l'accès mutaka. Ba na ki mbato na loi na mboka na biso moi ça l'accès mutaka te. Ba lia yo na aéroport o peta 5 ans. Yaka ki chassa. Tala mwasi azange sika ofanda la na poto ola na salon. Banda toke poto mutu mota filmer ndako na bango sofu ngana la ndako na mano vana ndako na biso. Na la na chambre na sala live na kata chambre. La kisa chambre tina suko ko sala live na kata WC à Paris. Bato ba ebite ke za WC kana bike wana toilette publique à Paris. Nana tina no nga sala MIO de bete no MIO de polo bananga. Nga na mobali. Je suis fier avec mon mari. Yo zwata ngulute, zwata nyawa le chakayo. Pop hiver wane ko boma yo. Obela ba rein. Nani on zwa yo kuna mutute. Mutute. Biso ko bimba do ali biso tiba. Mutu ba kufa. O zwa mutute. Emi mayo no sa live emi mayo ke. Bref. Isso junga ti. Emi mayo. Eh, t'as la femme seule. Nga ile na zawe, nga na oke mande musicité, na oke mande succès. Nga nde na yana poto na bino ba ridiculizanga po anjora atini nga prison po na fali. Na début année, na fin année, na kena bino poto. Donc, pour nous, ça humiliation. Na on le balio batino se balioka. Omoni ningi si fali. Ngana on ningi sa courant. Yaya na beta courant. Omoni victime ninga na betaya dossier na parquet sambato fali nga ba oyinanga. Pona ko bua kama chacha. Mutu no so na tanga na mibale ola na monka na babio. Na banda na wana. Tana tangi mibali wana basi na maba osilika. Tana basi na maba osilika na mati likolo. Yanga sina bana na plateau na clasher sur fali we bango. Na so na bina bande na bandela. Na oke mande succès te comme na ngamanike na beta MIO de batu nga ba wayo balinga ngate. Nga ba balinga nga ba je suis maniqué. Ba fani ya maniqué. Nde balinga maniqué. Ngai moi je ne dépends pas des warriors. Pour ton information, yo soko yaki warrior yo keketi la. Nga na o dépendre na ba warrior te na chaîne na ba warrior bazati. E wana ne ba ken piana manikete. Na o kemandete. Soko lingi ko sambwe za na terrain, ko sambwe ko za na terrain. O moni ba jeune bosa papa na mwana, na mwasi mona katikati. Na yo mutokele ba proposer ke yaka ya to salo biloko anzoto, to okende ko se sacrifier, ya sacrifice koti. Ebimate, ya yo zo lokote ebimate ti okufa na balabala na Paris ba poignarder yo. Yo vine sukibo, yo zo une styliste. Ebite. Yo kende, yo des âmes sacrifiées. Yo déjà âme sacrifiée. Tu ebite. Âme sacrifiée. Continue. Continue comme ça, âme sacrifiée, yo des âmes sacrifiées. C'est comme mutu a sacrifié mutu akati kingo ameka katanga kingo ameka ezo ngai na nzala mpana ba kingo ezongi akati nga kingo mama nzinga po ezo ki pambita na rene na la munki am sacrifié ngana oke mande succès te na oke mande mission te yo kasi na wanga na loba na fali fanjo na loba na na fin na plateau na clasher émission tina suka na lobile na gazé tina sisi na parit. Moi, je n'ai pas eu visa 3 ans dans la zone. Visa à 3 ans. Je dois truquer visa. Soit de truquer visa, tu la fachi. Papa, t'as là, tu kenda qui va le est-ce qu'il y a un braquet qui peut appeler ça un visa? On a qui n'a pas appeler un visa. On a pas mal battu pour appeler un visa. On a travaillé 8 ans. On a volé.
Nga ok mandé succès, na ok mandé succès. Moi je suis maniqué. Bato balinganga, nga na panzaka tempa. Nga inde kisi na ngeza maluba na nga. Kisi na ngeza maluba na nga. Baba panzi sango na pote ba désactiver visa. Bino nyoso bokomi kilo. Boko zonga te ngai na songi na so ya songi. Pona l'accepter que passeport on a suivi visa. Maestro Fabo mtape sainga. Dona zaidi ana poto na nzela. Na ata fala memenga ngana ya kapoto. Wata linga memanga. So bo ebite wata linga memanga poto na yi. Problème est ça que na ba na problème à corona c'est tout. Tala semba. Tala semba oyo ba ok mande gloire. Bino mo ninga na diembe na siksa fali. Ngana na succès na nga ngana na bilo na nga ngai na epoto bozui mama na kindingu fali na podium me fala lancer yo ala sai mani ke poani po ebike wana ki pamvita wana ne makambu wana ne ndona wana ne remorquage me ma force yo na concert à Bruxelles ok po avec na beto boule so grâce ne mtabiki so na beto mama na boule ok olati sexy na hiver olati chipa mukuse malili malati chipa poteka makamo teka mite. Mais biso batoto yaki kutola tablement milai nati Massimo Ducci ya mulai mena tekami na lingi na ngate pona sa marié na olambela mobali na ngulu na Kishasa zonga avant répondre nga ya répondre nga na Kishasa yakati ya répondre nga place on na diva ba bengani la sa chambre no la na pototi non sala live na chambre te o sa no live na chambre te la sa chambre na oyo la na poto la sa no chambre mbetu ndenga mana la sa mbetu na si placard na si bilo na nga la sango ngana okeno na mafinga te ngana okeno na réalité ngana réaliste ngana réaliste oh yo mto ye 2 mois 3 mois na me pas fali ofinga benga fali tantine fani na hypocrisie mais ngata na loba na fali na tanga fali na wanga na te na ndima oh yo kasi na wanga na bwani oh tala petio yo semba mwana inceste bakoba youtubers mwana wana bomona ye bomoni alana mobali ya mama na ye alana mobali ya yana kwa mundela kufa yana mama na oteka makabu prostituée dans famille ba prostituée baluka na ville leta na taona na boduga ya puissance na ngati amona ne mwasi ya mokonzi ya sambela ka sanjo la ngai abi manikwa nzambe manikwa nzai na problème na boduga ayi de Salomo wana misti tuna nana boduga mystique quand nga bana omela drogue wala kana kobeba mais ba sanjola na mwasi ya puissance ya mboka o mikonzi bafuka na mwasi na sanjola maniki aisa maniki na tino Dubai ngam na ok Dubai te sobela nga voiture yi na so mbonga pesa ngo ndam yaya o na beti yo ezakaka court métrage fona la mobile na nga telemi o so long métrage na ok mandé succès te na ok mandé musicien te na bota na musicien succès prince ça na maboka nzambe ça maboka musicien te eza R9 oyo okokolinga te na vie na yo mwana ya inceste yaya oyo betelaka tolo amwana mama na yo yaya oyo betelaka tolo yo amwana mama na yo omelane libele moko na preuve ane kolinga mobali nolana mobali na ye yaya na bino banoteka makayabu anobeta ba showgaze azwa libala na prostitution yo moko prostitué Roger Ngando ana sida bokabola sida kani yaya otambola na ba teste ozanango esekota ozanango J'entends kolinga moi soko te moi ça j'entends lekio musika mama bakoko nanga alekio musika prostituée proxénète enfant de la rue ngana mwana ndako na mo ndenga na yana bino poto nga sepela ti ngana ya bino omoni balula omoni yo o créer problème sérieux po na obeta likolo makasi ngana lobela fali na réseau oui na lobela eke na leke na succès na leke na ora na loba mais ke poto na ye yo
Moi c'est ma kwanza. Moi yo ne moi c'est poisse. Le bana mobali nyonso fana ne inani. Nga mobali na ça ne 10 ans. Le bana mobali oyo fandi na ye une année kaka, une année. Confiant mi da fandi na 6 ans. Afandi no 6 ans comment ko finga tata ya bato, comment ko laxati, comment ko fingi etina nudité na ye enfant sans cœur. Moi no finga maman na ye. O finga maman na yo, finga mutaka la maman na yo. La preuve ani ko lala na mobali ya maman na yo. Moi na inceste. Sans pudeur, enfant de la. Ramoni bana ba. Yo ko bota moi quoi prince. Yo moko mal éduqué, mal élevé. O uta na ya bas étage. Yo ko bota mwana le quoi Jonathan bien éduqué, un garçon qui se respecte. Yo avant le bana muto bana ba qualité ya zanango. Na pesi o kala l'accent mobile bimane une année. So na bi 10 ans bo bébé, une année. Pour mobile on na zana e. A ça na ça 10 ans. Mobile bana 10 ans. Bolo ba makambo maîtrise atteint. Tuna nanat. Tuna nana boduga o sola na tuna nana boduga o yeb. Ete kolobate mobali na sene 10 ans. Tato ki o mbongo pa mama pasteur banga batina nga Dubai ya liboso. Nana yebi na mala na kana mbali nanga. Mobali nanga ye wana yaka na eto kenda o so mbongo pona kime basomela nga voiture ba melanga mbongo. Tuna ye. Yaya, moment makambo luka et déstabiliser ba te belé na ese ba so répondre. Je vais énorme santo na beta mutino so no kutana na nzanga. Yo. Omoni balula nde ekendaka Omoni nga so na expliquer ka balula ba na obamba ba tuna se. Muto yo so beta wana so yaya basimbisi yo touche. Obeti si arena basimbisi yo touche. Obe liboma. Omoni kisi basimbisi yo pesi yo liboma. Yaya ba obe respect na bato bazwi gloire mais biso toke chemin de la gloire. Respect na bato ba na gloire ba likolo makasi respect na bango biso toke chemin de la gloire. Omo na nga manike. Tanga na o matsa fa likolo bino ba no finga fa ba no kiti na si. Nga lo ba na fali na fanda pa na plateau. Na bandi pe na yo na sala sala fali bino moko kate fali reprochanga ye moko atakanga na mariage akeni opportunité wana te memanga na makolo na ye so folo fe koti échelon na koma yo koma te nga ba benga nga drogueur mais naza na Facebook certifié ya mama ya mboka o nga beta bino pa fil barbelette nakanga photo na nyagiro kyoka na photo na nyagiro na nzimo prostituée femme sans cœur moi inceste na mukolo makasi tata ora no refléter mobali nga pela lokwa moto yo bimisa yoti ekeko ya mungwa chéri na olamba ko banga te na olamba biloko bébé nanga ekeko ya mungwa sakata na simeke kwa mungwa polele pio nani ozwa yo na yo banani ozwa yo mbali wazi mutolo bana lala na ba mesene yaya ekeko ya mungwa ngana za mwasi ya solo mobali afandela nga yo na olamba biloko olia yango ya Alex na olamba ngulu yango mobali ana kata ndako ozela lia nga koza femme seule moi si omona te ko sala ba live parce que femme seule akona malili ya hiver na poto ba ozoto tuli yo pe ko linga nzoto koleka mbwa osukap ngana ikishasa na mobali nga zanda ko yoka na olambele ngulu ne ya kitoko alia na ripaf mais avant d'après na 6 na ki olala makolo 4 et bongo yo ekeko ya mungwa mwasa zanga mobali ekeko ya mungwa yaya ozote etula njombo etula vrai tula ya suka kuna yo jaelcho ya suka mobali avanda no inani te fumu no amai wa polele. Moi je suis mère de 4 enfants comptez bazemi na longwa na finanga j'ai 48 ans na lala na mobali a moins ça chez kenga yaki toko après na yo kasi nga so na zana mobali après na so na ngana so akishasa zonga yaka date na biso ya suka fait son chese le 10 janvier boya yo yakat yaka na kobolelo awa
yonde esika na on va poser yakawa na mboka kimbangu na obomo ya oboma mwana balabala polele fi polele fi ya polele balabala fi sans pudeur fi sans éducation yo kasi na oloba no pona fali na kenango wa nga la bino po kasi poto nga sepe na sepe la ten e bon poto ntia mo kasi na sepe la na ngate mo te na songi na sepe la te na sepe la te passeport nga na na ngo portefeuille bango maestro mutasala ngo fabrigas na nga na keda na ça na poto na fabrigas po baso nga na corona po première vague na saka na tika na basekele tana ko sala na ko so vaccin corona na sali examen na corona yango na tika laka. Pour votre information, passeport au botier visa, maestro mutasala maestro atema olobango ba piyuma maestro olobango fia polele ba mandia to mlinga na kemanda se ngana mani ke na succès na internet ya ngai ya
salaka 1 million de vues nga bana poto ba yebi mais ça c'est calculé au moins mais ça c'est calculé la maman du prince Babia malchanceux qui zengi zoba ya moi si femme seule moi ça sola na hiver yé ola tishi pa mku c'est malili ma tishi pa pote kama kamote kamite mais biso batoto yaki kutola tabla mami lai na ti masimo duchi ya mulai mais na te kami na lingi na ngate pona sa marié na ola mbela mobali na ngulu na Kishasa zonga avant répondre nga ya répondre nga na Kishasa yakati ya répondre nga place on ola na diva ba bengani la sa chambre no la na poto non ça la live na chambre te au sein de live na chambre te la sa chambre na oyo la na poto la sa no chambre mbetu nenga na la sa mbetu la si placard na si bilo na nga la sango ngana okeno na mafinga te ngana okeno na réalité ngana réaliste ngana réaliste oh yo mto ye 2 mois 3 mois na me pas falli au finga benga falli tantine fani na hypocrisie mais ngata na loba na falli na tanga falli na wanga na te na ndima oh yo kasi na wanga na Pwani. Oh, tala peti oyo. Semba mwana inceste. Bako ba YouTubers mwana wana bomona ye bomoni alana mobali ya mama na ye. Alana mobali ya yana kwa mundela kufa. Yana mama na oteka makabu prostituée. Dans famille ba prostituée. Baluka na ville. Otangela ngi bajata na town na buduga na town na buduga yi puissance na ngati. Amona ni mwasi mokonzi ya sambela kwa sanjo la ngai. Abimani kwa nzambe Salomo. Wana misti tuna na boduga aoye biso que no teja lié penana mystique quand nga bana omela drogue wala kana kobeba mais ba sanjola na mwasi ya puissance ya moka o mikonzi bafuka na mwasi na sanjola maniki aisa maniki na tindo dubai ngam na okeba ba ikesubela ka voiture yé na so monga pesa ngo ndam ya o na beti yo ezakaka court métrage pendant la mobile na telemi o zo long métrage na okemande succès te na okemande mission te na bota la musicien succès prince ça maboka nzambe ça maboka musicien pour ton information fia polele ya hiver makasi ningo wana zwata sombata ya osomba sombata vibro poko kufa a bon attendeur sali tokutanati bandela bokota na terrain bokota na olamba na osala live na olamba na ndaku na olamba na osala bokota na olamba na osala live na obaola nzungu na osala live na ngi live openda bomona ki na olamba mais na olamba na osala live na obala nzungu na osala live na répondre insensé bokota ebele bokota belenge son bakota bokota elo na lingaki salami bokota bonjour ma chérie bokota elo na lingaki salami à répondre bokota moi na inceste à répondre moi na inceste à répondre bokota ebele moi na inceste à répondre bokota moi na inceste moi na oyo alala na ndeko na mobali ya ndeko ni moi na oyo alala na mobali ya mama na ye bokota na bai na obeta ka famille Jaël papa Jonathan akufa Raf Kadima banda le yebi akufa okabino finga